Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Non, pas qu'on reçoit appui. Bon, Karine c'est ma grande sœur. Oh, elle habite. Ah, et moi, c'est ma grande sœur. Ils ont été forcés. Mais est-ce que tu Myriam? Ah, Myriam. Parce que quand voice, Myriam a combien de niveau sa voice, il y a Tania, il y a Karine T, Baloba na raconte tu na famille bien sur ina Karine, Baloba ça qui était pour nous mal réputé. Même petit maman on a solo comme mal réputé. Hein, ce que mon île le janvier comme fin à Karine. Bon, habité pour na $100, tout 100 euros bâtiment de la ou quoi. Karine a joué tant avant de ndako. Karine a sala janvier pour que nous les lois janvier moi andima même na kombo famille tant au komi koluka au banda koluba problème mo kilimo meyoka ah Karine on peut ba ebi na bango ya soko zo ile na buzoba au pakolongo wa couleur batonde balinga skoma mbo sala batso ba mo liso ba mo lelo Karine simbi bible akomi na ba nzambe bo moni makambo ba o déclarer to bo ebele ba o déclarer ça ka moké neba dimango que nous avons bien au monde parce que à autant là YouTube c'est en vie au côté sa vie ni mbongo ya pe nyango no mona que non bango ne batu basenga ngo so ko moni mutoko mi ofinga papa to maman sache que de le bas âge là au azalaki l'éducation est normale hein malgré biso to vanda na camp kovanda na camp tout ça éducation ben non santé oye ben bobi no bano bavanda ba uti poto to éducation bien mais na comprendre te bano ba kolina cité mais éducation ma be to yebi que no lelo so ba biso mwana soda o mona ngolo wa ingir moko bo ba bossa na que non mwana soda za muto za na ba règlement à vivre bien éducation moi bien. Salut tout le monde, salut Balandia Congo Liziba TV. Merci beaucoup de venir sur Bandabiso, votre humble servante Moribe, la belle seconde de la presse congolaise. Et merci beaucoup à Freddy Toki, merci beaucoup à Willy Michel Code Mondial. Sans oublier mon chéri Get Kem Balobi, YouTube Longo Église. Tout le monde mon nom église, mais Dieu continue ma famille. Oh, il y a un tel, non quoi un tel, il y a qui boloba, qui mon Dieu, Karine P, Azarpe la bande de Koba, et puis Koloba. Tout mes capes que ce na Armand mon compte tu par rapport à mon nom sur le internet tu pe ma famille on est kendara so pe solo ba ina Karine tu ba on le na Armand mon compte dit bonjour mon ndeni o se ka boye comme ma famille bonne santé ouais santé ça va bah activité makamu besoin que ouais tout ça va bah activité nyon so ikenango c'est bon je ça va car comme on a eu mon calendrier à ma casse même si aux autres qui m'a dit malonga mon de cas maintenant lingua là ouais biso na biso yo yebi ah na yo ma famille yo yebi famille bien alors c'est que ça ilo ensemble exact ouais donc Armand billing à côté d'internet Karine me compte n'a pas comme ridicule pas comme ko fingaye batnos ba télémé donc on dirait que ba ligne karaté là que bien na famille maman bon mon na kon oh batona ba ligne c'est normal bango il faut ba ligne pour ba ndeko na été bazo critiquer kaka yo bi star nyonso abimara za star ba critiquer kaka ba loa kaka ba lukaka le mauvais côté na pour que non ba ko appui bon Karine c'est ma grande sœur oh habité ah et moi c'est ma grande sœur ils ont été forcés. Mais est-ce que tu Myriam? Ah Myriam azaki ami à Karine. Vous avez membre famille te? Bon azaki ami à Karine et bika so grande sœur na relation na moi boy. Oko baby c'est la relation na été pour que non yo bima ngala petit frère à Karine. Il faut na yo kayo azoloba. Non Armand moni il faut na sala bobo. Hein il faut na yo kayo aza grande sœur na quoi. Na ko baby sa place où il y a une relation a été on bambé na combat père bon wana eza ba relation na bango nde basala kango omona eza ba connexion na bango nde bazala kingala ko ke kota makambo a grande certitude sauf ka so ebisinga kota wande na kota eza ba relation na bango ba ebani de quoi bazo sa ba mimba
Voilà ce que voice Myriam comme le niveau de sa voice ya tanya linga Karine te baloba na ko tuté na famille na bien so ina Karine bolo bisake te pour na mal répété même ti maman ozara solo comme mal répété ndeko kutu so moni na rola ko par exemple bandeko misuso o mona mutu ndeko na bango aliboma me babwa kisake te hein ndeko na bango aliboma me bazana e ka Karine mutu azana star c'est la vie o yazo ça les avions ndenga memela kiango ezana ngo bongo pepe ça e en plein rôle lelo bato comme Olanda Karine mokonzi ko quand même ko s'intéresser na famille c'est ça eza vie na ye eza une partie on ndenzamba tindaki na mokili kono vie na ye ya sala ngo bongo c'est que on ne peut pas refuser to boya ndeko na biso parce que non si mabe ezali ya ba voice wana banini Karine c'est ma grande sœur Tania petite sœur ce problème ezali to bongisango na famille je ne peux pas venir ko lobelango na ba TV to ko loba waza na faute waza na tort non je ne peux pas le faire parce que ngana Tania toza ba leke pas Karine malgré nyonso il faut toyoka o ya zoloba le linge sale c'est lave en famille c'est solo vraiment que Tania célèbre voix pour Tania ba célèbre voix ta silika qui peut j'ai mambo bon babilo wana vraiment franchement yo ebika ba maman internet ba comme bamba ba voir batu yo ebito na ba vidéo belé to mona au mona mutu yo mais voix eza nango ba copier pena voix et net mais na ebité wana ba mambo na pena vraiment andimité que Tania ko sala ngombo. Voilà, tout le monde est comme janvier, bayana babimi, bana Karine 27 on anda kuna bango, ba motele mais la Karine comme na niveau pour finga Karine, na bota raté qui cita, boka bof donc la famille na bino bo finga Karine, qui a bota raté. Donc habité ba jamais maman lo ba armand. Et comme bang ça ay côté maman famille. Omoni mambo misusu mona mokili nde tozawa, babi soki mutu apesa olipa. Hein? Pona mbala moko jour ane oya so apesho te kolingolo bate ke no apimelio hein c'est que cause la te topé cause apesho bien mutu musu so mutu asasa lo bolamu na wana lo bani mutu asasa lo bolamu même a beneza 1000% il faut luko kundango kaka non bolamu mutu na salanga na ko bimate na za mutu mabe au prix na epona lukaka ka po sentiment moki son nzamba likolo ko pardonner biso pona ba mabe to salaka biso bato mokili to ko pardonner te c'est que toi bato nzambe te hein ce que omoni lelo janvier comme ofinga Karine bon habité pona $100 to 100 ba tindela e o quoi Karine azo eta en vendre sen ndako hein Karine a sala janvier pour que non lelo janvier ngwa eba andima même na kombo famille aza mobali mambo ya mo ya basi il faut aza na maîtrise malgré internet mais maîtrise aki mobali il faut ezala aza ndenga aza na mobali a déjà na bana sa bota alors pourquoi ko komiko tsana buzoba ya muto même ata moi sine na ndimita au CPL ata ba ne so ba yoki na ndimite ba au CPL ne lo kwana mais aza la reconnaissant hein ba bien muto asala yo zala reconnaissant. Moi la famille ton moment la Karine na zora bato avant ça bon ndako na bango abimisi bango après e balu kaka bon la bato ba balu kele boko pesa ne conseil tactique mama yesu ko tout mwana nzamba ya na mokili me balu kela kaka muto amesana osala bolamu asala neka bolamu ata ba balu keli aotika neka mutu malamu musane bandoza ka bon ata au conseiller pour changer bolamu na eza impossible c'est ça Karine soit mesane ko saba to bolamu ausane ka bolamu malgré kolobane nini azane mutu malamu abando sala ka bolamu c'est que togo changer to c'est ko fandisa ete ko sale botete ezandenge na mais bat ba remarquer que ba bona ba ninga ba la ketu ba côté la Karine ndé na famille na ndé ba sokola maboko yongo te me comme e côté mama ba famille to moni mpandi msope ya côté lekini on biso to côté leki pas côté la ya mais quand ndé ki na internet pour biso to ba songi na kongo les ziba donc to ko zo to ba vérité siko lelo Karine ba biki na poto ba lukae ba ko Myriam ako sala tout Karine vina ebeba ba relation na nyonso zala nango ebeba batno so balukila ye comme conseil ko lobana ya bo bamba kombo ko ebiseni bon omoni conseil na ko pesa nini eza que tozana mokili
net nga arma pe na internet na yebana kite Karine to asali ke no to yebana bolamo mutu quand même asali yo bosala ni ba bolamo so problème ezali boko panza mokili mobimba te po bato nyonso fo ba en tant que bois mikolo bo raisonner bo réfléchir nga na leka Karine na so na Karine fort ya grave mais nako leka te pa mutu na yebise te toi mikolo Karine a mukolo nga na mukolo so problème eza na yo na vandi se vanda boy bobo aza mutu aza na mato ya yoka déjà tango komi koluka obanda koloba problème mokili mobimba yoka Karine on peut bayebi na bango ya soko ezo ele na buzoba a opakolongo lo couleur en tant que mukolo na conseil na ko pesa couleur voilà en tant que mukolo na conseil na ko pesa ezanini que non problème soki ezali babengana bavanda basolola balongwa na buzoba koloka kolakisa mokili ke non bango ka bazaka na buzoba ba ndie na potopoto mo bazobaluka yaza mukolo a Karine soit benge bavanda basolola na bango bazana bango à l'aise problème on est les canons elo nini yango babongisa te ke no vanda bovandi bokomi mokili mombeyo ka bino lo bana mo amike lo wana lo bana nani bana mo bazo ya lobby basisa na ba ifasika ba na ba internet sika bango nde befo baluka mama po baza na succès yo déjà so yebani Karine a 8 ans ya oluka non kosala yo parce que za muntu na ye boza ba pire boyebani ba secret na bino biso ngako tuleki ya Karine na yebite alors comment boko linga bo bimisa ba secret nyonso bato ba koma oyeba vraiment bo solo en tant que mikolo conseil nga repese yango na ba solo en tant que mikolo na ndenge mo bien mais ton baninga nesko balo ba Karine na secrétaire yango ba beba na apanza ka personne so azalaka nani Armand lora bongo vraiment omoni koza na secret mutu moto na mokilo azanga secret zanango parce que le mal est anine omoni bande kona biso ba kongolo ba na poto ba commande nini ke so ba moni ba na besoin ya obeba na Karine ba ko utiliser ka mutu a pembeni na tellement biso na Congo to koma biso manipulable pour l'argent au moins na obtine de l'au moins 300 € na moni na bando sala yo faut kaka Karine pa ko ka bongo te tambo sani bongo atali alors ngapena na mnoko lobati ba poatani mais ceux qui osa occupano makambo na été que non mutu mo abengo te malgré naza reconnaissant na bien asala nga yango nde sali yo lelo benga nga au moins ou bien na poto bando ebisa bongo non na cause un problème te na cause un problème te ce qui est moko amoni que non na mabena vaut mieux tu laisses charge pas mutwana yo pesino mkongo vandi no kimia que non yo maman mabe parce que na ebi Karine bien ala mo so vandi bo kingana moi malamu avec écoute on a lobaki mais a lobité faut na benga sur place pe au moins pas bengi au cas moi pe a benginga au monde pourquoi parce que tant on vandi pour reconnaître au moins bien fait na yo c'est au moins ça tous ala au moins na ba intelligence on a que non bato ba na poto bako bando bundisa bino te na musana bino bozo sala bon so bozo sala on na ba internet pour que non ba succès à la main boluka MP omoni valeur na bino moins à la bato baluka bino bozala au moins na valeur c'est un peu ça mbongo mbongo so ba nango dignité mutu te crédibilité mutu te c'est un peu ça quoi mais on va vu ya ndinga fabi na bino bolinga mamboko bunda soit na so na pas yango pe Karine na mema ko na internet na famille na biso na éducation to ko na toza bena bana ba soldats et bi bana ba soldats to va na discipline to va na mambo bundate to bundande ni to bundisa mo muto ayo luka biso problème libanda wana il faut to bundisa que non muto mo boye toyoka ke bien lobaka eloko mo ba les on dit mo bo on sait que non ezana ngo ba les on dit to kipe te on sait ndeni biso to vivre na famille quoi to binde to vivre na famille pe ba biyo à part pembe o leki mutu mo telelo c'est vrai bon yango alors moni na pesaka Fabrigas merci mingi na nzembo mo ayemba likamba bonga yo
bon soki nga à part pembe hein na leko leke na pembe ye pa leki nga na kimwindu na ye so nga leki na salite na nga ye pa leki nga na propre na ye c'est que a gagner nga te po nga pe na leki c'est que na mwana nga elo mote na ko répondre wana vraiment T'as le combole. ah non ils ont wana to comme ça scope publicité bato voilà ils a dinte ya otanga ba kombo bato wana otala. Mais on découvre Karine, famille à Karine, maintenant c'est l'équipe qui internet. Conseil au PC. Bon, conseil na ko pesa ezala que non. Ako baka na musa ne parce que na ebi à l'époque zaki ba 2013 quoi. Azana Karine ndako bina tunia na lobi ko zo sa maman no zo sa grande sœur no mo te que to vanda no isika mo sala ba bilo mo bo e mo so mto ya po bando ya ofinga yo ngana o silika na o simbe na nzoto mo te que za bien tabia amaleki na nga obula na sala na nkozela une semaine akota na internet c'était na eloko pété zelo mo ande bato ba lukanga azola kisanga ande bato ba lukena ba finga kai oza wapi yango internet elali oza wapi abia moni balinga akabo habite na chaka eloko moko na salima moa normal mo nde bato ba déclarer na mona na pesa na conseiller moko prouvanga ke no so na sali oyo boy bato ngo ba déclarer balinga nde bongo po internet etambola ka eza vieux etambola na internet ezala bongo po bouger nini wa na bisa ke ka moko foza na ba réserve ya bato misusu ya ba mikolo misusu yo yebi kaka nde ezala ba réalité ma makambo abi yo ebi avant son asa eloko mo na mukolo mo boye ba déjà na sina ndenga sima quoi non bat balinga mo biso bana oya sala oui bato nde balinga siko makambo asala bato so ba mo lelo Karine simbi bible akomi non bana nzambe bomoni makambo ba o déclarer to boye ebele ba o déclarer zaka muke nde ba ndimango ke no ha boye bien au monde. Parce que à otala YouTube c'est un avis. Pourquoi sa vie ni mbongo yape. Nyango no mona ke no. Bangonde bato basenga ngo. Mais toi yimoka bamba musala na sika bono muna ondeni. Bon, ngai n'encourage kaya pour parce que bato belé bazui tant que vanda kotangela musala na. Mais ya tangela ngote mais au sentir que non. Gérango. Elegela ngo to makasi. Lekela nga fana bi Karine. Ndeni nozoka bi arma makambo. Yo kokanote yo lobano mingite. Poso kuna ba fingyo oya osilika no pour rien. Vanda na yo tika no ngamona sa elo musala. Oka na vandika na otala na féliciter ye pena makasi. Même na famille batebe ba féliciter. Pour ka dans les pamba boye bou Karine. Au top. Numéro 1 peu en plus. Non, ouais, ils a geste moi quoi encourager quoi. Vraiment. Hein? Ou tika boye bateau babanda osala vent yo ye bou. Moni qui makila qui mo konzinde ya mwana leader. Voilà. Hein? Lolo bi pour la vie le ba minto ba tera na robeta. Le ndie mama obete ezate. Te moni ba mama misusu faut tant to sala to réfléchir. Ba mama ndenge ezokinde les okolisa bisoti. Tango mona le mo bozokola, o mona ozokola. Ya wana nde to komotala. Non na beta te. Mais au moins la parole ils ont la force mon boyo muto. Ako même tu avant di bia a raison. Ya wana moni to me réagir au moins na moi maloba au moins. Sinde père azalaki anosani musala ngo. Karine abandi musala na ya avant. Ça ko to na besoin mambo belé mais papa ndé mutando boya. Abaki non, un enfant de général, tu ne peux pas faire ça. Moni, rien à non papa, ils ont vie oyo, ngai font la salle. Ils ont vie au ngana poni. Bon, tu sais chez le blanc, bako peksa moi na te vie na eu fois salle. Comme mon papa par exemple à cause anaé président, comme exemple moi na Obama, à qui était gagné dans un restaurant. Tu vois? Papa na meki abi papa, ils ont vie au ngana poni. Mais comme nous le parent bantou ba comment so papa zana ni faut imposer ka yo po comment non bongo mwana okende so échoué bi c'est papa na ngandi muto asala ebongo ya ngwana banda evine wana kala banda evine kala ba maison mère ba nini papa zo peki sa zo kanga nini tika
Mais enfin quand le résultat ngoyo Karine a comment mise à charge et moko ma total poto ake poto papa mutu atindi na charge na ye c'est que ezaki vie na ye ma misusu tomona honte poto lo baka buzo bate po Karine na buzo bazande konanga oui so buzo beza na lo ba on la TVT na yebisa ye na solane presque chaque jour jamais de kofuna de kolena te non na vanda Karine elo osala na sepe na ngote comment yoko be banaka na mutu ou bien ate arma oyebi mutu na ou bien zaboy te ozaboy omona ponga na roza pe na kanda mutu te Karine alaxanga mutu na lokwa ba komi sola te na mutu na sola na ete te relation etikala bonjour ndeni bozo beba no te tuna moi conseil kaka na ndenge moi bien ngana mobile na kokota ba misusu ya basi te pour talaka. Mais l'internet on va bangala ba on ba tu te on moni ke ba comment ko chrétien na père mo ba chrétien père et mo ba ko chrétien na maman Karine arma voilà on moni maman onde place à onde ba problème ezali on moni de la forêt à loba to finga na biso mais na basala nzambe te aboyara ba toucher ne connaît pas ce que na buzo bana azala raté o bango basala la vie de la forêt memaka na vie oyo ne kona memaka eza vie mon côté au monde alinga ngote swaka e déranger ka e toza quand même moins na respect au moins ya batu quoi muto bazolo ba finga papa to mama aza muninga na bango te et puis était muto aleka na internet soko omoni muto akomi ofinga papa to mama sache que de le bas âge là où azalaki éducation est normal on te malgré biso to vanda na camp ko vanda na camp to zana éducation ben non senti oye pena bobi no bano ba vanda ba uti poto toni éducation bien mais na comprendre te bano ba kolina cité mais éducation ma be to yebi ke no lelo soko so ba biso mwana soda o mona ngolo wa ingir mon ko bo mbabo sana ke no mwana soda za muto za na ba règlement a vivre bien éducation moi bien et en wana quoi so moni muto ko me finga bongo bon ça dépend de l'éducation ni nazui après Karine ba ça la cirurgie misuka gim to suka pi arma to mo chité vers la fin n'imbuti mo bambote na bat balandi biso mo message mo numéro de téléphone bambote mingi na pesa kaka na Marie Braxton na Londres ba biso na besoin ya osala maquillage mo wa kafu ya bien qui n'est pas Marie Braxton à salon maquillage moi bien maître José Kalombo na Paris talaka moi tour à Canada wana obeta ki wana so betinga pe moi tour à Canada kana zongi kim et ça la bien makasi na pesa la famille na mo bimambote et puis na salon univers tozo sale la émission babi na Congo soit na Kinshasa on a besoin de ça la soin de visage on a besoin de coiffer les sous qui nous bien surtout bien basé au bolet la mondiale quoi au salon elengi makasi mbote kana ba onyo so balinganga ba onyo so basepela nanga numéro bon numéro nanga c'est 0 plus 243 81 53 99 740 on a un numéro nanga eza na nyonso WhatsApp tout eza wana numéro nanga wana la baronne wana baronne mondiale 3 fois mutu nanga lelo ti lobby ndeko tona bona site des jours na sola nete na mona zo kota ti ndena bona na 600 na channel crédit na yo kaena to ngana yi obi vi na biso to mesana osuwa na biso mi balesko na mo yo kango bien moko ezanga ala so nde azaina kinoka arma uzabi alungela kuna tikana makele alekina ngaya na monoko siko izanga c'est il faut na lande kuna mbango il faut na lande vraiment vraiment merci beaucoup le qui t'aime côté ma famille et c'est un peu de la famille Karine Paloba quand ils à internet etc existé merci beaucoup Freddy qui merci beaucoup Willy Mouché le code mondial merci beaucoup nous sommes Congo Liziba vous s'abonnez toujours massivement tout bon ça abonné Kevin Panalek tu peux moi langue baba comme chinois merci beaucoup d'ici là portez-vous bien bon suite de programme bisous bye Congo Liziba TV
Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.